demande. Maman lisait compte nos pères. Comme elle combat compte na yo. Bandeko, prenez cette histoire. Ne prenez pas cette histoire à la légèreté. Bandeko ba histoire o so ba biso mo beto beti ya biso ndeto kosama bondi mate. Na yebi ke bele bozotala. Basala bino ya minene mais des fois beaucoup kate. Ndeko Elise so za loba mama kongo ngaye yo po osa nga demande po na yebi continue ya TikTok te. Na yaka na basija boye ndeko na bandeko nanga parce que to yebi ke to ko interdire amour te. To ki pe ko be ko biso pete mto si sa mabe. Mais to je dango quand même moi mayele ndambu. Ndeko Elise comment awa. Ok, ça on a demande. Voilà. Tout tapoter live, s'il vous plaît, tout tapoter. Bonsoir, maman Lisée. Bonsoir, maman. Maman Lisée, toi, on a plus de 2300 ou 500 batobaza awa, sans côté, ba obata abiso na fenêtre. Au contact kingai, na yo qui passe na histoire na yo. Ça par plaisir, te. Peut-être bande couper bazana kana yo, peut-être bande musu ba kokipe ko le kananzela papa oyo samba yeba ba kokuya na libulu, et ça quand même bien bande ko o bino bozo le kana banzela moko bwebwa ko prévenir baninga o ba ya sima après mutu na mtaye ba kozwa décision. Ba ke na tikela ba tout vraiment le temps ko lobate, mais na posa ba question pour na permettre bande ko ba bimisa vraiment pour bande musu tout baza sous émotion. Mona ko eba comment ko expliquer te, mais yo pena na tikelo temps bande ko baza balando bien. Peut-être ba explication mususu ngana pesa ko malamu te. Okoki ko décliner nanu yo mutu oza nani na par rapport ya monsieur o ngana tena miniature. Ngana za ex fiancé na ye. Voilà. Oko relater biso moi parcours na yo parce que na yebi ke uta Afrique du Sud. O sala ki ndenge nini po o se retrouver lelo na France. Tant na yeba kana ye. Après un certain moment, elle a proposé. Pourquoi tu as moins volume pour bande de son c'est bon. Bande auto tapoter live, son c'est bon hein. Matissa moi voir mouké maman nga. La tike l'openda expliquer biso. Bonsoir nanu. Ne bande nanu na osenga sorry. Na bato nyo surtout baza lésé na situation and especially et pas à bas parents. Yamba mi balé, mama Congo merci beaucoup. Lelo mi balé bande konanga musuba benga na ba démarche oyo salaki. Nga na yebi à travers mon cousin maître Cho Amboma. Nde mutachaki nga en contact na nde muta a recommanda ki yonga. Merci na ndingo touché ki ba parents, merci na réconciliation. And then o na urubakaka nzambe muka ebindenga ofuta yo ngata na yebaki mwa mobalu yo kombo na yegi na yebaki teke to koma na ba niveau oyo ayaki pa na ngai a expliquer nga o nyo surtout basi ba monisi ya mabe mama banda ko expliquer biso bokuta na ndenge nini po ozaki na Afrique du Sud bokuta ni solo yo beteki wana na o to beteki wana o songela mama problème ya tenga na lobaki me e bima na munoko ya yo moko bandeko ba yoka yo. Tokutanaka na airports baza kubenga matuka nga matuka epi matuka and then to exchange ba number na ba email après to kumusola bien neti to yebani bon neti zaki busu juste friendship quoi and then après wana bando betelanga ba masolo ya oya viva ki nga pe na ebisi o nga pe na vivaka na singa nga na kota ki penda na ba details te na ebiseke tala o nga na veke ya momukie ezaki mwa deception ya momukie na expliqueki nyonso mpenza deep te ye expliqueki nga oyo amonaki na mwasi ya liboso abotaki na jamaïcaine ya mibale aye kobota na zimbabwen esalaki problème après baye koconseiller afanda na congolise aye kofanda na congolise après wana ndene esimbi mpenza te tant congolise azwi mikanda baboyani actually naza single naza na mutu te ngape na tuni fosho ya fosho mama ko ba anglais penza mingi te neti ngamo kwa wa naza na moi cité donc vraiment émotionné beta biso penza lingala banda ko expliquer biso a expliqué que azana moi cité azana relation pété maman Elise oui maman na sunga yo
zala poser, s'il te plaît. Ne sois, n'aïbi que même Koto Kutanaki, il y avait beaucoup d'émotions quand on a relaté l'histoire, non. Mais pour bande kopenda ba yeba, yo wuti Afrique du Sud, ya wuti Londres, beaucoup d'un aéroport, il y a Congo, Brazza, pour Bokata, Kinshasa. Banda bisowana, s'il te plaît. Tant que tu bengi matuka, ya baluki nga pena balukiti. Ndeni ni uzani to sali mo ba blague. Ya be ba papa mbiso bazana makambi nga pena bino. C'est pas évident. Yo za ya wapi. Ya bisinga ya zambunza. Ngana za wapi nga minono nga papa na nga za Kasai. Bongo mama, o mama na nga za mbunza. Bongo mama na nga mama na nga za Lokele Kisangani. Ah okay. Connaissance fe bandiwana. And then isili muna muta move on. Aprende siko to bandi komana na ba email na ba message et puis muna muta bandi bokomi ko exchange bokomi pe ba camarade then muna muta bandi betela mutu mo experience menga na lobaka yanga nyoso tuté avant e bandi na lobaka na bisika na wuti na relation et simbité yepa bisinga oye na ndenge pe to komi siko ko nouer ba relation seriously. Après, aye ko betelanga lisolo que non nazoya South Africa. Ngabi wili ok nazoya. Aye kuya to zalaki na epe bien et tout na solo laki na frère moto yebani na ye. To priera pe na bango. Yende mna esenga na uta ki na ba problème. En tout cas naza prête te akukota ni menazo ba telo nezoti ndangai nazala na bien. Frère wana ebisinga no bible. Sœur Elise nganzamba a convince ngai que yende l'émission ngabi ozaso ngala penza mwa mingi alobi nzambe a la kisinga ke ezandi ngabi sûr oh oui nzambe la kisinga ke ezandi OK bon tokenda kana okasi na ndenga ba prière and then total ndeni makambo ko kende wala frère église na Afrique du Sud abiso ke nzambe la kisinga ke gia za mobali na yo voilà. Alors abi ye pa bondela ki alors aza pena convince ke zayi ngapena bi OK chap to continuer. Alinga zong à London. Oh non, na rotika boité, il va falloir que na sala prédote. Tango alinga se présenter, papa boui. Alobi, nazo sentir yete. Mama pa yoko kuta na rythme na e. Siko na bande lukape babato, bake ne ko négociate. Ba solada papa, na suka na papa binga na osala makambo wana te, boutique boluka na papa leki na bino. Abaneka quoi donc omonika mutazo ko décliner. Na yokuta na mama mu na tindaki ake no bondela pa ba parents na buzo bananga mamango ayeko isango no soki ba parents bazo boya c'est que bango bazo freiner ngabi non wana te ukangele ko na te mama lobi ngani msiko boni boka ngando kina makambo wana ngabi te mama eza bongo te tozo ka to senga approval na bino bénédiction na bino then to move on mama komaki moko lemba mukeme papa zaki na ye niet akomika ko banga nazomona elo mote a seri ko bima wana e komesko ko sala mo ba oza ko lemba komisiko yo na dilemme aucun côté avieux au convince au ya côté awa donc et ko sala en fin de compte papa lek na biso mo ka bengiye amiko so la bito pesa na chance totala ndeni to ko avancer après te ko sala prédote monsieur komika nga na mona tikala moko tenga na mona changer monga na ngambite siko okotika soka bina otikala après bino ba nanga bazamiki il faut nga mona zala na pona éducation na bango parce que maman na bango aibi le côté aza intégrité même na ba école ngani mutu fona kende na banini nga mfona sala ngambe OK fine bon ça va tozuka ni na frère moko boye to yebana kana peka na church yepa zoya abi mutu bane ko sala makam na bango eza Nigeria moko boye à faire voyage à Kabatu le quoi nit na college donc na groupe beaucoup kozala 5 4 bozo kenene nga salaka to koti pe na contact na mutu wana nga onga na zaki na ngona bimisa kina ndibosu te yene mutaye ko bimisa une ayako bimisa 1200 apesier après ba makambo sushi une fala sala voilà bimisa la biso South African passport nde yango il fallait na tambola nango tango makambo zoome to kompe ko avancer to kompe ko ya et comme si côté to comme prêt ya ko voyager ngana esenga bi balobi il faut na zana mambongo na maboko eza kutu na frère mobo Jonathan nde mutakine ko benga e poasenga e na komo mona ka mutu ngana ebise ko zela ngai ngana ebise ko bonga siko na komo sema ngana zo comprendre te kutu ta na zoya na kala 20 ans to sala ba démarche oza excited ono to ko moi lingala mingi mama Elise na esenga oza vraiment comment dirais-je
Na français, excited. C'est le bon na lingala. Oza un peu du mal na lingala, hein? Soyez bien. Nakolo baneti ndeni. Oza omoni mutu na ozo sepela mingi ozo ya finally okoya na bakomona yo epa na ngai and then mama kamka ebele. Bon, wana ezaki nango problème te. Na bando ya. Siko tanga na bandi ko ya first voyage to longwe South Africa to comité Abu Dhabi. Abu Dhabi na lali le next day na yoko zoati Malaisie. Na Malaisie to koti na hotel na kikuta ba Congolese mususu pe o ba yaki wana. Siko bozo zela baba na obimisaka bino na balu. Bino na bino muka boza na ba hotel bozo zela. À partir à Malaisie na yoko zoa Singapour. Non, à partir à Malaisie na zoaki Thaïlande. À partir à Thaïlande, tu fais des soumanda monnaie aux Singapour. Na Singapour, kuna ba déranger nga ba kangi biso autre garçon moko tozaki ne Bill a escape aki nga ba eko zone c'est nini maman moi lingala sunga bisoko akimaki voilà akimaki parce que tango ba kangi biso ba tuni biso bo pesa biso carte o bo sumbeli ba ticket o nga sko na kamo na bando benga le monsieur oya oazaki ko faire nini biso ba bani ba voyage azo répondre te na bengi na tikeli message azo répondre te nga bon OK Bill tozaki ne Bill tozaki ne akimi na ndenge na ye abi na okeno kosomba billet nga mo pe na zongi na monitor mba isinga bike somba billet retour na Malaisie kuna siko na mone ke ntankomi na suka simba te na ye ko benga papa nda bandi ko ganga na ba story nini na kene ko kota ba alobi na bandi ka ko senga ba story nga bitala na kangami place bona kangami boy aye ko tindela nga 2500 na 2500 na bite na bando luka ndeni to ko luka tozonga tindike achaki biso na hotel moko boy biso ba tozonga ki tozozela siko atinda babiye musunga siko na bando kote deja online na luka ndeni na koko luka na ba agency around pona so babiye na nga mususu na bana na nga ko avancer na ke kuta na ba o bakende ki tora liboso nde siko a partir akuna ta na bando benga muta bando silika ngana lobeki no boti ozomona kake muta communica ko change na ba maloba na bani siko ngai sika na zaki na zai na dilema ou soit nazonga Congo na luka ba ambassade ya Congo soit Kinshasa ou Brazza nazonga Congo na kozonga su South Africa te parce que na tiki ba document ne surtout na bimi na South African passport ezaki angaite do ba chaki photo na ngame ezaki angaite poso na komi nango immediately OK prison na bani koya nazo ko avancer kaka na ya the most important just na komaka na destination nde a partir akona te okozwa avion batu mususu bakiti na Israël batu mususu bakendaki Corée ngana bena okeni Corée te ba biye zakana obuke ngami na okeni Corée te ngana okeni nzela oya ngam mususu to kiti na Israël ngami na obimate nazwa next in flight ozo kende Turquie donc nazakolanda bakoli oyo to kendaki na bango kuna nde to koma na Turquie na ese to kominye disko abandi omoni kuna mindere tenga and then ono okokune poko fanda kuna ngabi no ngana zai ko yapa na yo nde suko abandi oza tetu olakisa ke ngai soumission tango zaki kuna na South Africa suko bandi ko bima obandi ko koma tetu abandi ko loba bandi ko créer kara ba problème alors atmosphère zaki susu malamu te na monika eleki na yeko benga su papa ngabi mbongo esili papa yeko tindela ngai susu 2000 frère na nga mususu pe avocat ayeko bakisela nga 600 na yako kuta susu fi moko batu bayana nga na nzela ya Turquie bayibinga bayibi histoire o na yako kuta na sœur moko be susu awa na Turquie yepa kangamaki faso kana monila ki mama kongo moteme kokoko ko simba te na yebisi to salabu yo ntozo voyager na yo ngana futela yo biso bayisaki biso zaki kano rapide yo motango koma kuna ba réalité okeno kuta na o mona kezaki kano rapide yo moko kaka nzela na je peux pas t'expliquer nzela ne sala ke na kokaka kokota na ba parka molilité etikala ngana mutu till now nzela wana boko tambola 2 heures du temps na mutu quand même so boa debout bokitisko boko kota zamba wana boko tambola depuis na botama na na mona banzela bongo te nga siko ta na za ko tuna ye first of all bat ba tuna nga poni na kati sina banzelo nga na tuna ye pona nini okoko sela nga na South Africa na za osela two documents bat ba fa na nga ba yebi
nazaki na ngunda nanga po soki nazobela nake nous a treatment nangai gratuit soki nani na ndenge nazali kotanga nazali kosala pe study permit na study permit soki toza na ba vacances na ko voyager po oza na study permit na passport na ya lobi nanga boy moyen oya immediately na London ezate parce que nga na bengisa mwasi ya grand frère nanga et puis après na bengisa na basi ya grand frère nanga mibale baya mais bazonga te then moyen bapesa ngai visa ezate mais na ko vérifier ngo après ezaki nango lokuta et puis tango nazo ko avancer to komi na nini na Turquie et comme isko to katisa nane to katisa ki banzela ba ola sabino ka be moni Turquie yango to ka liboso to kei et simbite to dindi to bimi to kota prison bato mususu baza ba ebi mama Elise to kota na bango na prison na mama akoma le kwani ti ko sentir abi nazola ta obete soka benga na okoseka mama to na retraite yo kaka maombi sana mtoto ngapa na ba kaka do mabundi likanga mama to za na retraite mais to zaki na prison to sali presque 5 jours na prison to bimi na prison je te ko kati sa baola ça so ba binzela eza 2 heures du temps mais biso sala 8 heures bato musuba sala 10 heures somo wana ti lelo na koka kokotela nango pe na piscine te etikanga fobi moko do na yeba mukona na mona liwa boda miso nazaka okansaka ndeni ba okundanga ndeni mama biso olelanga parce que na bota manga moko pa mère et ko sila to komi na Grèce na benga bi to komi na Grèce na moni muto komi kana ko changer ba behavior tinande te ko longo na biso na place to komaki na Samos to koti Athènes to longo Athènes ngana bina ko avancer to komi na Thessalonique genou et ko bukana parce que to donné ko wele je crois kutana alors na ko zonga Grèce na ko zonga Grèce na ko zonga Athènes pardon ndesi ko yegi e ko pesa garçon mo mama Elise genou ne bukana boza wela nini na to wele laki omuntu ofandika bo ba instant ko ba ici que ba bodas na français bodas bande ko bosunga ye bodas na français Jonathan na dictionnaire Jonathan te bande ko bazamba on a commenté mama Elise ko komitungisa mate immigration frontière nazo ba bodas ya ekangami siko tanga ekangami moyebo kenete siko to yoki kaka ba bruit balobi efungwami l'état nazo telema na kende bato batindika kinga na yeko kwena bato musu banyatinga na lekolo genou nanga eyoko bukana nazako obligé nazonga Athènes pona nazo treatment na komi na Athènes na bengi su papa na yebisi ngabi ngai awa lekolo e salinga mwa complication mamuki mais everything is okay ayoko tindela ngai 700 na komuki no sala treatment garçon mo bondi mtayepesa nga mayela bi ndenge zo keni boya ko futa bo tiba chao nini cement et au futa. Merci beaucoup na bandeko o nyonso tu bozo sunga biso pour l'interprétation en anglais parce que ndeko za na moi difficulté ya lingala na français bon comprendre ya za plus kota ba swahili na ba luba donc bon comprendre lingala mobulu français un peu moins mobulu mais azo sala ba effort. Merci à vous bandeko États-Unis bandeko Londres merci pour l'interprétation bandeko Afrique du Sud. Continuez maman. Alors ayeko ibisa naeko kende na komoza treatment ba komo changa pe cement et puis nandenge pe ayeko naeko komona moite na binono na singa nini azil nazaki dena makamnanga nazaki déjà well prepared na ki mususu pe bando za soki ozo se rappeler te o kaka na bengi mama koto bino za kandeni koto bodo nazaki kanganyos na ki na sali moins de 3 mois ba papier ko bima ya refugees alors tant que ko bima ye monsieur ngana se ba papier bimi siko il faut to avancer pour to kele ponga na bike nazoya e pa na yo na ko tikala ate mbaba no kaka mage azo salo bizala zala yozo mona kake ozo kende ka libala donc yes ko na mutune ya zolo bananga kende ngana komi ya lobinanga oui ya lobinanga ngana komi stable nazo yokela yesu sute na komi vraiment stable donc muta komi koloba loba na nga yo poni soka ngana meka ko koloba kali kambo ko sala objection or suggestion yo faut ya koloba na kete o komi stable ozo yoka yesu sute tout ça donc e komo changa siko bien te na koma pe na sola kina mama mu ba mukolo mama Feza na mama mu ba mama mikolo penza bazako ya na nzela bana bango
na fandisi bango na meki ko explain ngambi tala boy ba mama na pe ba epesa ko sabe emsa zo silika po soki mbongo eza muke yo zo senga mbongo pa na bino izo ko diminuer ka ngambi yekutu nazolinga nde na longola ye ba charge wana ya kosala kabo ya kosala ka kopesa poso ka zo peso akomi kolandisa maluba alors nga nazo mimona vraiment frustrated ozo pesa nga ozoloba donc tika nga na singa kana nga epa batu mususu epa na biso and then ko keneka bon ba mama na ba pesi un conseil ke ba ko senga te na ndako na bino parce que ba yebi kozana ye tout ça ezo bimisa ye malamu te. Siko to komi to sala siko programme na bengi na siko ezandengeni. OK, ça va. Il faut to sala civil na Greece comme ça à partir à wana okozwa visa okokene immediately na London. Tant comme makambwana yemoko ayeko benga papa abiso yemoko gi. Ameki ko explain papa abiso ka ye na London ma ofanda pa na yote. Akofanda epa ya grande sœur na ye. Soki siko afanda pa grande sœur na ye na pesi bino 6 mois. Soko au finish makambo ya dot te wana ekosimba te po awoya ofanda pa na yo lokola pango alobi non parce que auto sala que les juste introduction product ya abi boko fanda te parce que boza kapolte e ko sila na ndenge na ese bo siko papa lingi to ke fanda pa no fele do fa pesa alobi kete na ya ndesiko tanga bengi epe alobi na ye wana pe sili ameki ko sanit a négocier nga bimekana pongai na kokenete pona ko mono ndenge akomeka suko zoloba ozomona mutazoloba no keno aza vraiment disappointed azoba keno nakoki ko merci nakoki ko kotika na kata biloko ana te siko maman réaliser ko to garder bande ko longtemps te bobeba ni lisusu yo koti bani tango ekomi kamaya na France et l'on dit de ça tipo ozongise lisusu na kati ya vie na yo vu que à partir ya Grèce bobeba na ki na bino na Grèce to bebani oye ko s'installer na ndenge no na France na yeki tant na ye na France aye ko na tant to bebana to aliboso na Grèce aye na France alobi ke pona amata comment dirais-je pona to sala ngona Grèce yo linga ki basala lokwa moi reception ngana zaki na bambongo te wana ezaki to aliboso alobi ti o wuti Afrique du Sud o konti mboka façon yi azoko sala yo zo mona ka te kazana no escroc ozo comprendre ka te mama to be honest na zaki ko saisir ngo penza te kota Grèce yo ye na France tango na yeko ya na France tango na yeko ya na France alandeli ngai awa yeko ne mtafutaka biye kena ya na France ezalaki pona koya ko sala juste nini oye ozongi na komi na France ngabite na ozonga suti yo komite tinde ba place to bandisiko ba dispute yango wana koyoka na ezaki susu atamukete et comme ka o alobibo o pa lobibo akomo ba na bombaki ba behavior na yeko changer ngambi OK fine po mezate liboso ezaki soko alobibo ka esio na motema ozongi mokisima omikidisi and then moko boy ezako kota lisusu te na ebisi pesili alors mope na yeko esenga bi oza pervers ozo ko manipuler ngai na ba feeling nga oza pervers to bandi pe ko beba na pe wana na yeko fana pe na bi na ozonga lisusu te da bando sala ba démarche na makamunyo so tout et tout. Après ayeko senga et pas ya grand frère na ngamuko aza awa asololi na grand frère wana kutata avant ba mettre show ba ke ngana za awa ba mettre show baza côté maternel ngai siko ndi naza akesola na toye awa tokute na grand frère na côté paternel ayebisi grand frère keten naza siko well prepared ngai ezaki makam o ya expliquer ki grand frère ngana yo toyebi pété asololi na grand frère na kete il faut tout ça makam na sunga yo à quel moment comme ko kanga ba mutakala na oba photo maman na yeba pété o ayaki ko avouer pas grand frère nanga mususu okokipe ko bengo na ba na otindo numéro ayaki ko avouer pas grand frère nanga ya pas longtemps que non nazalaka nango ebele nazaka ko zwa mususu bana na Afrique du Sud na mususu pe soka lali na okangaye na sope na benga singa be o na Afrique du Sud bando kango ba photo mutakalo yeba a pesa okanga mususu pa lali oka yabi abane ko expliquer nini so bo lali yo yebi na ote mususu ozana pyjama ya mukuse to ozana nini mususu olali ye tanga ko wuta peut-être mususu ko oui akozonga bwa wuti na toilette azongi mususu a snap yo oye ba pete yo yebi pete kasi a snap na yebi pe yango pete
mais na comme quoi ko mona ngo kaka ndisiko na oyo mona kike na ba video na ozo mona yo mama ko tu peux témoigner que na ba video na oui na yebi mais yo moko tango mona ko mona ke na ba video wana elongi na ezo bi mandenge azoko record ngai o mona ki yango yo moko ko testify donc ndenge likambo e combien ki wana tanga ko so ba bijou ndeni mama ba bijou za valeur à combien ba bijou tozo ke na ba valeur ya ba 13 à 5 ba 13 à 15 13 à 15 000 oui na soma rango pe keshte ezaka na mutu ya pesio o pesie account and then okomiko bakisaka muke asailanga même ba facture ya babiloko wana o pesi muke o futi batindeli yango na ayibi yango ndenge nini akotaki bozaki sute azwa possession bozaki susu na ete tango ya mbala o ya suka ifona lobelo ndenge ezali ya mbala o ya suka buzo bezaki yanga nazo continue ko se culpabiliser till now buzo bezaki yanga parce que na yamba batu na ndako moko eza une jeune fille papa na ende mtapesa kingaye et oncle na ende mtasenga kingaye soki moi ezali au fin de ces 3 mois juste na bongisa makamone akende na moko mususu awa aza même pas tante na ngai eza que cousine na bango azalaki best friend ya mama ya biso and then bango sikotan baye nazo par respect nazo benga bango mama leki bazaki mibale moko aza na mes moko aza awa siko o azaki awa azako fane pananga ezaki na mwa ba problème moko bo ebimaka série monsieur ayaka azonga kenga na etozala tam yo zo akofandisa batu eza po par rapport ba voyage ndengo okenda ba voyage okata et peso bolingo ya ofandisa batu na ndaku te eza bongo te oyebi même atandenge biso to koleli vraiment na family popa boete papa biso patangisi bana o kuti ya batu bayebani kaka to fandi na babatu ebele pa na biso ebele komesala kofanda na batu yango ipo fandisa afandisa batu na ndaku mais mama so nebwe na poto okokate ozo ba problème ebele na poto batu na ndaku bifandisa fandisa te liboso ezaki nango pe bongo pete nazaka pe ofandisa batu te so na kei Genève na ke musala na rozonga na zao kanga ndako nanga na sali 2 semaines kuna na zungi na ye na travailler awa na zao fana ngamuko everything na ba problème oyo e start tonga kana funguli porte na ngai ya motema pe akoyamba bato tante nanga ba kota ki en contact na moi mbala na pona nini tangu moi mobali wana ayeko sola na grand frère mama ko asoyo na grand frère Nadia and then a expliqué grand frère que était na sala makamusi c'est un grand frère banola na ba démarche ba komito sala comme grand frère soka benga ya marasu tek akimi na ko isa grand frère que non a décidé et si la definitely aya ko zongisa ba clé anda kunanga oya zalaki nango avant que na changer ba lock parce que na changer que atikala ka na badge oya ko kotela nango na building siko na zolo lisaka mama leki mongabi please nazana besoin intervention na o sengelanga ba badge ne place ko bakota en relation ne place ko amitié et ki ko za la build entre bango mibale you know siko namta fongola ke porte po ya ko yibo ba bijou la jeune fille o azaki pananga ayebisinga boyo ye azaki na ndako nga nazana musala alobi amoni tante o azalaka epa na yo na ndaku na yo abengi ye oza na ndaku alobi jeune fille wana pe akomaka na ye ready abima na ndaku parce nga na esenga bi ndenge olingi na okotanga te olingi tosala ba démarche te olingi musala te nga na okofandisa ate first of all bofanda ka for free na futisaka mutu moko te even €1 na futisaka mutu te na sombaka biloko na nga ndaku nga moko parce que nazana nga na posate boya ko teke boya ko lobake afutisaka bino ndenge boyi musala oboyi boya sala bo olingi yo linga ka TV cell phone TV na moni ko simba te jeune fille afanda ke pananga aye ko mona ke cell phone na sonné tante o soit disant tante wana sope Augustine afanda ke pananga abengi ozana ndako mutu azoya fungolela e porte na ko forward yo ba manani vocation parce que la fille aye ko senga pardon lobi na lelo ndaba ni ko expliquer nga likamdinge zalini pardon ba bijou c'est que yo komo ko fana na pa mutu o fongola o pesa mutu accès na ndako sans tout na mutu wana ba bijou que maman na ko développer parce que c'est un peu na problème lingala na développer na place
Siko na minito procédure nino sali. Sunga bandeko. Procédure siko tango abengi fi wana alobi na alobi kete fungolela mutu wana porte. Gi akota na ndako nanga aola kise ba photo akala. Abomoni aza mwasi na ngai. Aza mwasi na ngai. Tantu wana yebisa bi kotise na ndako. Akotisi na ndako. Tantu wana yebisi fi na bi yakato bi mato sola na balko bi gi anga koti. Azupe biloka kolia aliepe onga na lambaki one day before na tiki wana na zaza so na lambi na tiki libango ngana kena nga musana ali azupe alie esili nandenga kotaki na chambre nanga abendi na tiroir ayibi mona mosa na bi na mona kite nandenga kotaki parce que tante Augustine na isenga bi to solola na balcon tika na ndako. Et c'est par après na komo mona ba makamu so to ko développer après oye ko bima nandenge pe naza ko obligé na signaler na famille nanga parce que Augustine yane ba isenga be ko yebisa pa mutute bomba yango ndenge gi yibi botoko sengeka na ninga malembe gi akoma ko senga ngana fuka melaye na ke no senga ba pardon na ke sala nini nyoso to na ko senga bino likamba cell phone tanga zo ko bondela nga ayaki na cell phone moko lokwa kado ngapa na isenga ba moni ngai na ba condition o na pesa ka oboyaka na moni ko oza mutu ko changer te Maman Elise, côté Moussouga, on a développé na place na o. Na ina tout na kaka démarche nini o yo sali vu kazo kozum silo ba bijou no boité. Démarche à liboso na yaki kole charge nano awa na police ya biso awa. Et puis après ba bisinga bi comme mutazo sa ba tindelinga ba bisinga bi basalinga note na kine na police ya London. Babi comme babiloko ezati siko na London. Et puis ye mutazo sala ba publication na aza na London. Démarche à liboso awa basaila kingana mutumoko boito papa biso afutaki pona aya ko trace ba video wana esika eutaki parce que soka zo tindela binongo aza osala ngona numéro ya Congo parce que tanga yibi biloko nanga akitaki Congo nde azwaki ngo akene ko simbisa ngona gage po akene ko dédouaner conteneur na ye mama wana vie na ye moko nde mutu ayolo nde mutu ayebisinga abi mbongo babiju aza nango te na maboko asimbisa yango mpo azwa mbongo akende kobimisa conteneur na ye et puis business wana pe esimbi te yango wana eloko ezobome parce que aza nango te yango moni akomi komatiselaka yo telefone na bi ekomi 2000 2500 so base bon ça va bapeso cell phone na yo yango oyo ye alobi te il faut nafuta baforfait batuni baforfait na mutaza kosela o ngai siko baforfait yo zosela expliquer biso démarche oyo oyo zo sala na minito yo démarche na kendaki na police na France police etininga pe na London pe na ke ko lay charge ba police yokinga ba pesinga ba dossier nyo surtout ba biloko nyo surtout cette fois-ci ba esinga ba pesinga invitation na zo ke ni calamité na ke ni kotika ba proof nyo surtout ya ba audio oye ayaki ko admit être ngam na zoki na ba audio azaki tanga kendaki Kinshasa atindeki batu ba finga kanga ba finga mama nanga na ba audio o il avait manqué respect et pas ba parents. Si on a minute na Londres bazo zéro pour quand? Na bazo zelanga d'ici fin du mois o. Nga na ozelande ba pesanga congé ba pesanga congé parce que ça na planifié quand ça ça dans l'idée siko bazo luka ba bongisela nga na musala congé nde na ko kinde. D'accord. Merci maman. Na tiko non na réserve hein maman nga landa ka non na se. Na tiko non na réserve. Ezaki na matsa ke po bat ba monake ba histoire toi ko beta eza histoire inventée et fondée il y a vraiment des gens qui nous contactent donc bande konanga en tout cas naebi ke na kata level toza plus de 3000 naebi ke bande ko bozaki héberger et pas maman Élysée boza pe na ba fenêtre bolanda pona ko tia bino miniature parce que quelque part ils appellent bino batu bosali en sorte que ndeko mwasi ba bijou na eyibama poso bozaki na kati ndaku na ete ndege yesi babwenda ki na gi oyoyo gi azaki na accès ndaku nete boko kota ba miniature parce que bozaka na ba manière te quand on habite chez quelqu'un il y a certaines normes à suivre ngana désolé ngata na kena ndaku mutu porte est sonnée c'est pas à moi de me lever pour aller ouvrir la porte. Ce n'est pas à moi de me lever. Et puis, bandeko ya église. Naza diana ba photo na bino. Bino pe boko ta miniature. Ndeko na Afrique du Sud. Oh yol, oh nzamba talisa kyo ke gi aza mobali ya vie. Ya maman Élysée. Yo pe foko ta miniature. Po bino bata église. Bandeko na ngato na beta masolo bata église. Bozwa ngo ba blague. Vous savez, les gens qui prient à tout moment. Ngape na maman sambelaka. Mais nga makam na nga maman na nga sambela makamba salaka na batu musu makamba sambela ka basalaka ekendara te. Moi ma mère elle aide les gens.
Moi, ma mère, elle aide les orphelins. Ma mère, elle aide les veuves. Ma mère, elle aide Edakabatou. Maman, elle a on n'a pas rabatouté. Maman, on est jusqu'à là, à 63 ans. Ok, 64 ans. Yen de kuta swa kambo on n'avait pas que nos sunga. Mais ngana mona ka bino bato bosambelaka. On nzamba lobela bino makambo. Boza cause ya destruction a bato ebele. On nzamba tali singa. Siko yo mutu frère. Nzamba tali sa kioke. Guy aza mobali ya vie. Ya Élysée. Mobali ya vie akakosala mutu konyo kolaboite. O boko benga ngo désert. Boko benga ngo te ke ba épreuve. Libala ezakane. Yamona mwakosa bino ke libala fo muta bundisama. Oh, diable, abondissa kalibala, te, diable batou n'est pour rien. Diable batou n'est pour rien. Libala c'est fait pour que deux personnes, même si à un moment il y a des moments d'incompréhension, parce que si quand batou balé ba fandi ezaka que c'est moi tout moment te, mais tu dois plus être dans le positif que négatif. Botan de commencer si ka komi. Bobo si de commencer à komi. Bate belé, toujours sunganate. So moni ndeko mususu, même ba mam, tala kaka bato église ba ebisi mama, ba parents ba linga libala ote. Mais bato église ba ebisi bango ke diable a côté li ba parents pour ba telemela yo ba parents no ba bandoki. Botala niveau. Parents boti mwana moni ke libala o mobala uti musika to ebite soki eza sol eza vérité eza ndenge nini mais bino bato église bobi ke te c'est que ba parents ba ligi bonheur na yote regardez obinga bato bosambela linga bio na bapembe na ngate ngaka so na kutena mutu trop de prières trop de trucs il y a toujours quelque bozana ba comportement mabe je vous dis la vérité bandeko bimisa mutu asambela ka pembe na yo oya kakobake nzamba atalisinga nzamba lobi bota ba vi na bango moko nzamba otalise pona yo nzamba oloba pona yo me bana vi moko malonga te bango moko nzamba lobela bango te omona pe frère wa ebisaki yeke o aza mobali no vi ye moko aza na mwasi avite mais ye moko nzamba talisi ye mwasi na vite make ko talisa mobali mobota siko souffrance ande ko mwasi de Afrique du Sud. Je vous dis, j'ai rencontré la maman Élysée. C'est une femme fragile. Mouta ben écoute zoba yuma awate. Parce que ma kabo eze belé. Elle arrivait même pas à me relater l'histoire. Elle faisait que pleurer. C'est moi j'appelais son père. Eza soni. Donc, mbobal moko longolio na sika moko bwe abando tambu so mboka mais ba parents. C'est pour ça que je dis il ne faut jamais négliger les parents. Ya mo mo bomona ke makamso ezobi mana réseaux sociaux tozo bake ne laissez pas les enfants se manquer du respect aux parents. Parents reste un parent. Il peut être mauvais comment parce que na souka les enfants ont toujours besoin des parents. Papa taza ma bendenge nini, mama taza ma bendeni a parent. Mobala longolisi mwana, me bota asika mwana ke kolela. Kake pa bandeko na ye, kake pa papa na ye. Solution na ba mboka nyoso bakanga kiye. Papa zo bimisa ba 2500, mais mobala oti na ba 400, ba 300, azo loba. Papa kutu olia loba pour moi nos ba décision mabe. Mais mibali mususu ko pe so mbongo, ya on a essayé bino dans la vie faut être autonome. Dans la vie, mibala poto baza ba impoli. La plupart bandeko na généraliser binote pour le biboko moteme la ngoma makongo. Mibala ba impoli baza da mobali mususu ko azo loba o mitala bwemena la mukatongo na simba 1 euro. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Papa il a sorti l'argent combien de fois? Même la minute ba démarche azo sala. Pour que nous la traçabilité, il y a esika ba vidéo mutakala mwana nezo bima. Papa muta futi mbongo. Papa muta zui a futi mutu. Pour que tala ba vidéo zo bima wapi. Tout ça c'est papa. Donc banda Afrique du Sud tata obo mona elongi ya mukolo boye akangane mwasi mutakala. Ba photo tu na moni o mona mutu aza kidiba azo yebate. On vous dit de faire attention. Ba biso mo atebite so bibali musu ba na mitaka na biso na ba téléphone na bango. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus des pervers. Certains hommes pour ne pas mélanger.
po bino bozaka nga mobile na nga za na makambo wana te lobo kwei nango sko lelo oyo ba dépense nyonso mama azosala pourquoi parce que afandisa batu na ndako batu bazanga ta bandeko na ndia mabete poto se changer bandeko bo fanda pa baninga nga makambo ya ko héberger bato ya ko fandisa batu na ndia mabete biso tout osalela yango ça arrive na bando bete yango c'était bandakala parce que je vois les dégâts que ça cause na mona ba dégâts que aza o aza mabe bandeko oboko miko ya sikoyo s'il vous plaît poto en un mois so lingi nga na petite nanga moya congolaise à Brazza ayaki poto na visa d'études oya moni na poto awa sans famille ndeko azaki sansa yambe bakota Marseille ayambie une semaine atie libanda débrouillé car elle a visa mais heureusement qu'elle était courageuse elle est partie trouver du travail car elle a mukanda na ya visa wana ce qui a visa ce qui a dit